Tous un problème. Tout ce qui est dans la mission, batikali ya mikolo, tout les cas cité. Ya mikolo, oh ya génération na bato basai lelo rumbo bato bazobelela ekota na patrimoine soki naturel UNESCO wana do bato wana soki na rumba wana zomona balinga kitazala komonana so bato bazana image ya Belgique komona likambonga za kinini po bolinga te amona donc papa wana zaki to na kalu kuta wana ko bandela ka babele so wana te mais to zongisa mari pour la vendre na public mais to zo fait na FC ko fait to kotise na place honneur place ba famille présidentielle là qui bani ba biloko na marque na eseka ngabi to fa na studio to vandi ngabi mo jene Sylvain to na CP na ngo abi churo CP po yalo ba irmo kwa mukulu CP na ngo ngabi OK donc tanga na lobi ndingo wana akeye sili ngala tika na kena na entraînement na ngana le vola place na centre na ngana ego siko Serge atonga do ve des fois atindele lo kwa papa Sylvain ta sika alors naza mutu oyo na ibi makambi tumba ngala na linga ka chantage te na ko beta ye na ko sale bo poke kuna babeti yo ozui ka obi betela linga bongo te na no saki na bunda na ye mais suite ba combat za nango ba auto bunda mikolo a gagné aza na 2 combats de suite eza wana do ti na ba 6e ba 5e ma 6e ma obunda donc ngalo ko na taki na nga challenger ngaite bande ko États-Unis mutu amone ke no mutu aza capable po o sala style wana il faut sala au moins 4 à 5 styles pour bunda combat wana mais na 4 à 5 styles wana na sala plus de 12 fois so na lo binde wana na sincérité mais na parcours ninga za koza na bazambi omoni pa uti bina ba côté wana d'accord moni côté na beneza côté ya polluant de côté wana des fois za lokola nzambe ba stade wana to sa buka omoni lelo biso na yo lokola batu ba biso ndamu nde ba otala biso po munyo se komanga na kisasa na Congo Sotali chili tout le temps koimiko Sotali ba végétaux koimiko Saga cité ya rete après un moment on a raté allez bon bah ça belé bah vu na gloire de est-ce que tu rappeler ba tout ça vous en êtes direct est-ce que réaction na famille ça l'aide il va dire ils a limba nan non que je me rappelle plus. Merci Nabino Baibolandara biso na Elengi ya Congo na Sa Microbe TV. Elengi zalaka keto barabino boza abonné, bosala choix ya olobaki bo s'abonner na ba vraie valeur. Lelo to yembeli bino ya biso moko molobeli. Na kombo ya maître Churamboma. Moto yo azalaka réfléchi na ba obalinga kaye. Na moto pepe saka conseil na ba maman et surtout moto ya martel o pena a martelaka politique ya biso ya Congo. To lobela bongo lelo ba o nyonso yo ba actualité o ebeti et battre son plan na toile ya communauté na biso na réseaux sociaux lelo to poni yende to lobela na ye maître Churamboma to lobi na yo bonne année. Merci Nabino Mbale Masidina T10 Patrick Masidi donc ba journaliste comme le voilà musicien de la zone baté que se passe mais refait Nabino vraiment au moni nzamba azala na bo moina yo moni tuka kotibiso elobo parce que ezate que poto za bato mamsu poto lingage za la boy mais ça na volonté na ye pour yo nango ebi ke ba l'équipe biso na ba moyen na ndenge tout bazali ba na ba avion ba hélicoptère ba bateau ma somme ba kika raboy ba tiki yango pe pas mututé muso atikeli héritage mboa muso atikeli héritage mais biso nzamba tiki biso na bo moyen na bande ko azolandanga na moment où Rolandanga bazana ba prison na ebike boko bima la plupart ce sont des innocents ba coupable bazo tambona balabala bozana hôpital na ebike nzamba ko assister bango ba ko bazana ba malamu ba oyo pe bazana ba problème ko melana no poison bango telana na émission ma mususu phrase moko kaka et ko peso espoir. Voilà. Merci mingi de qu'on a bino maître Churamboma l'imbattable to so na merci mingi na mama de 5 mama de 5 on a bossé na 365 jours na benga gae comme on a sika poto uti na 365 jours. Merci mingi na Carmelia Christine Mboma Melvin Mboma na Luanda Denisia na Paris pe blessing merci mingi na ba congolais nyonso azolanda ngai. Voilà to robeta bongo lisolo ya politique to lobela politique to lobela def de fao to lobela makamo pesali ya Sony ya Peniel mais tout ça bongo ngamo côté nous en on a biso T10 vraiment parole en mboka na yo. Merci Patrick Masidi, merci Elenga Congo TV, merci Sa Microbe TV, Team TV, Globalité et pas Trésor dans Moscou. Merci na batunios bana biso Amado Pichuna ya Emedo et Benetuloma grande dame to soirée mamotali defao Bossani ours blanc Junior Lissas ours blanc Junior Lissas la salutation place assistance merci na yo la bossa PV la ngate
Evan Tumba na Vex parce que station place ali mettre tout un bon moi kala mais lelo tomera moi au sol to sur la TV za radio te to sur la pena massa c'est ali ah ouais voilà mettre toujours un moment massa c'est ali ça va mettre toujours un moment oui ça marche bon année les kindeni tout le monde a une vidéo ça les libana to bi ah mettre pena pensera na bana na mona vidéo na yo na impulsion ni d'abord au salaire qui vidéo na non famille ça sacré au moni Bible lo ba na biso phrase moko moi nazalo ko la flèche na katia karka denero donc héros moni atelemi boy azakana iloko moko ezalaka comme na ebana le soka beti yango mabe nde tokuti ba na balabala na bagarre de midi na bagarre de l'est na bagarre du nord donc faut toujours localiser et surtout tozana mboka oyo mundela sala mboka batu ya bisote ya biso na ba premier ya batu ba localiser ngo bien bana bakoko tanga bakozwa via malamu bakozwa la paix malamu on a commis des erreurs des fautes, des manquements de tous les pays, communauté congolaise. Alors, là où les autres ont échoué, toi tu peux réussir. D'accord. Tu peux réussir comment se tirer les soins sagesse. Comme on a que famille est sacrée. Et on a conseillé même en 2022 il faut qu'on protège bien famille, qu'on bombe bien famille. Parce qu'il y a déjà na benga en retraite et l'équipe famille est tout le monde peut t'abandonner mais ta famille restera. Il y a un moment où mingi va para ba pesa ki bisote. Na nenga mabete bino ba inde boza si beaucoup de gens papa non maman nous sabino je t'aime en Afrique bah le bâtiment ça tabou ah parce que ça tabou pour ani posa moi na e oza moi na mobali te dis Patrick oza moi na pour ani au bâtiment mais nous on a eu chopé il y a mabe ali ba mama na ba linga biso danger na tata na papa na biso mais pas le bango au mona comme on est na mine belé on des problèmes on doit passer pouvoir passer sur pouvoir comme un kilo mais ah on a poto tout le monde a ban on la mkona tongo papa je t'aime maman je t'aime tu vois des choses comme ça ils ont boosté bisopé et on il faut qu'on on les a maman laisser belé peut-être tu un moment la ba balinga kayo na ba te belé ba lo baraka lo barabia sage très profond vous allez vraiment na kati ya peuple wana congolais message ni d'abord ko lancer pour na bango na 2022 na bato balinga ko na ba ope balinga ko te quand même 100% hein oui na linga ba il est malaisé de parler de soi-même na linga na ko ba compliment bona lo barabia pour na mona ka na zo solo là au fait bato nyo surtout balinga j'aime une phrase de la Bible j'aime mes ennemis ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Bato nyo so bundisa ngai, bato so finga ngai, bato nyo so lukaka ba na kweya, bato so mona onde na ko exister te. Basala nga force moko na koma o nazalelo. D'accord. Et donc critique na bango, ko finga na bango, makamla ngo nyo so baloba, yango salanga na perfectionner. Ce qui te tue pas, te rend plus fort. De yango salanga lelo boy. Et puis en plus c'est dans sous sportif. Na uta des nazana ring na ebi talaka mutazoka makofi ya forme nyo so tuna kola mukatongo moina to soli bolobi na tongo moina misumbale vimimbe vimbi. Donc naza déjà na makambe bele ba ndeko balinga ngai. Merci mingi na bino boko ne toujours ko linga pe ko emeba émission. Reproche que zali komela biso na seto ko mo na biso to bakisa pe naza nzambete na kokate. Il y a des fois beaucoup ba conseil ezala que ça la rapé bien. Ba pe balinga ngai te vraiment nzamba ko bon bango te. Il faut bazala pe wana ba comprendre que chose nazo c'est pour la misu bazo changer à vie. Balinga ki ngate na 2020 2019 2020 21 on a lelo 22 aza convaincu que non garçon aza na vérité garçon azolo ba ya solo donc bango on a de connaître bango chemin tina 2022 voilà tozanga mokote tozana T10 vraiment ndima charge pour lelo awa sko to komoka bona ouais pour mes journaliste pena aramuninga na hotel voilà to kabwani to banaino bien to kabwani si T10 maloba mboka ayo 2021 na mettre Chouambo monsieur Belé mettre Chouambo makazana combat mo ifra abunda ti lelo combango suite na ngweza non mais normalement faina bunda aux États-Unis na garçon moko ngando aza camerounais aza congolais te aza camerounais champion en poids lourd champion en solo ils sont champion de l'autre côté biso ba congolais mona mutabeli champion 1 minute 2 minutes aza soute bozo ka été mais mutu so yebi wana ngando wana yebeke mama na mordant alors naza mutu oyo na yebi makambi tumba ngala na linga chantage te na kobeta ye na osale bo poke kuna babeti yo ozui kaobe betela linga bongo te na nosaki na bunda na ye mais suite ba combat za nango ba auto bunda mikolo a gagné aza na 2 combats de suite eza wana do tina ba 6e ba 5e ma 6e ma obunda donc ngalo ko na taki na nga challenger ngai te bande ko États-Unis mutu amone ke non mutu aza capable po osala style wana il faut ça au moins 4 à 5 styles pour bunda combat wana mais na 4 à 5 styles wana na sala plus de 12 papa donc nazo retrouver na 4 et puis batala ba bande nanga batene na osa travers moni ke po nanga pona na 130 kg de na vandibo
Si ko 130 kg bazo na vitesse nango ah mais ko ça ni makamba bitumbo facilement. Maître Rose à 130 kg mais au travail sauté. Yango na zolo bazo bundaté et le côté travail moins yo que nous na combat international. Parce yango Congolais bazo bangela. Yango moi na sali retraite. Merci. Na lingi soko lobaté nazo travailler. Nazo travailler vraiment na basali ya mindele na bandeko na ngaba tumuni na koboya bandeko na ngaba congolais te. Naza na boxeur baza ba talentier ba congolais, naza na ba judoka ba talentier ko ba grand maître Ziko. Vina nga masa nga maître Moussa Zali, ba masa bazo edenga drapeau blanc. Bazo wana catégorie ya sepo na ba vitesse. Ozomona c'est dayoka bazo batoze belé bazo edenga makambe belé. Yango moi na batami po na moni te dire ne rabima 12 fois champion du monde, 11 fois. Acha maké na télévision te, il travaille. Na yego adopter système wana. Donc na moni que biso wa congolais to loba mingi to salate, de préférence na va na sala travaux et comme il s'appelle bat. Oh enfin. Oh, makamalo ba do muto ben ba okam. C'est ça mes alliés en cours. Merci maître Chouambo Balimbatable. On a côté le dossier toi na day. Oui bien tout ko fisa mtumnene na Congo. Artiste mnene defao na Congo a vu no ekozani par rapport ya nengo ba defao j'espère que ozara mingi na ba musicien. Ozara mingi na ba musicien j'espère oui peut defao rôle bani pour la famille pour la famille artistique. Non, ils a pertinent immense. Ils a pertinent makasi c'est mon vieux. Na sinatinda ko image mo mona za ko bananga tanga kufa ki premier tour. Bo chela ngango bo ilisela ngam natindela ki peyo. Donc tanga kufa ki tour la liboso na benge ngabi ah mais mon général ni nazo yoka asayilinga vidéo na nazo bengo zo yambate après siko oki ba fake news yorando zo benga ngai siko za ko zela na kufa potinda café ah isalanga pasi phrase wana mais azala ki na ito continuer ko pour vieux pena to sola bien na ko wateni wa donza so muta kufika ko mutu wala viena nga to zala ki boy mais bato déjà moni vidéo wana mona affinité ni to zala ki na ngona parce que tous les musiciens presque congolais na la na malam. Au-delà, il y a tout le convergence, divergence, mais tout ça, c'est malade. Donc, c'était monsieur, Azana polémique, était un d'abord. Dans la vidéo, mon côté, on va des fois, on a un musicien tel. Ata, on a un tumbo, le chaos, il y a un musicien congolais à discuter à penaïté. Donc, Azana déjà, exemple, à Yamalam. Et puis, Azana, les seuls musiciens, ils sont combattre à Liboso dans Congo. Parce qu'à Kima, Congo, pour la Makamba Kabila, 21 ans, 22 ans comme ça, n'exil. 18 ans. 18 ans, voilà. Donc, de combattre les bosses qui mais les locaux comme on est à niveau que coupe la wana ça fait mal. Moi la ligne raté tout ça là-bas monte ninge azala qui a wana poto faut azala sincère. VD fazala qui a wana poto. Azaki na visa na il y a plusieurs entrées il y a 6 mois. Vi José Kapé ça zo landangai asa témoin na Congo Seben. Donc normalement fallait vendre awa na 6 mois visa na ye na nenge maladie mso ko tungisi ya ba sucre akoko vanda bandozo ba traitement zo ki pe appartement na ya bando vanda évidemment funa za la paix sincère akoloba azala ki le bienvenu te la bande ko na poto awa ba finga ki de partout ba ke ko takena ba po musu ba ko takete azaki lésé tout le monde a pas OK tu non na tout tanga na ba kombote ba za belé kaka ba za belé ba loba ki na tout le monde a bien sincère tout na za la sincère pour na ligi ane photo za na sincérité donc azaki attaquer d'une manière là ba bosani ka comme exil akende exil pour na makamboka ya mboka wana o lazala le bienvenu azaki le bienvenu te et reva to zaki ne to solana ye nazo yeba mutazongi sa ye na kisasa eza Félix Tshisekedi Tshilombo le président du monde na Vital Kamerhe bango nde mbaloba na ye azonga pona ni nazonga tango na tanga azaki pouvoir sika batozolo ba ke non asa eloko te il faut l'accès na mokili ke Moïse Katumbi azongi hotel azongi abi bon na chaîne na bango amone ke mutalibo azonga Marie Paul après deuxième mutu VDF après ba balandaki Marie Paul tozaki na Bruxelles à l'époque wana soki batozo ba te kutu mukolo ngwana na kata salle to tcheli banda to tcheli banda te pona ko benga na Marie Paul mais to tcheli banda Paul ilikamuso ezalaki balingaki tazala ko monana so batozo na image ya Belgique ko mona likambo ezaki ni po bolinga te amona donc papa wana ezaki to na kalu kuta wana ko bandela ba belle son te mais to zongisa Marie Paul avanda na public mais to zo veji na FC ko feta to kotise na place honneur place ba famille présidentielle ezalaki bato baza mayele vraiment tabino moko makamo Marie Paul asala pona makamo na ezaki na compatibilité mais ezaki déjà na plan oya bango balaki nango yango mo ntango bato azako mona biso il croyait que ngana ye na ndenge ba mona nga OK ngana za laboratoire bureau noir makambe beleza ko leka wana bazo compléter mais akomi wana zo sala boné nakina makambo nga zo jouer
on comprend nde ba réserve zaki deuxième alors ba ko benga fait des fois ndo mona kitaki wana soko tout même propriétaire ne dame qui me que même bande ko ne ba yima kamwana bebele ba yiba kité do mutazongi sai na kisasa eza Félix Tshisekedi na vita na zonga na préféré azonga ndo moyi lelo ayekuta na liwa moko o nga mo eso sala nga pas trop maître ngai na côté na côté na pesa suka na tu na mettre parce que toi mon la confusion ba dans la biso na chaîne na biso confusion yali tant déjà au monde a des fois c'est lié aux vidéos c'est que vous y bien quand même si est-ce que ba dans la biso ba ba ce qui des fois à Botaka côté wanande en tout cas il faut te respecter ma vie privée bato vraiment nako sola na tout mais nako komati na makambo wana te moni makambo congolais za mutu so ça pourtant azala ki vivant fallait pas tourner question wana na mona ta journaliste mo ta mega tourner question wana azala na France aucun journaliste a tourner question que obala ozana mwana obota mutatuna ite ozana mwasi jamais mais les lois athées tout le monde faut se poser des questions mais c'est que tout se comprendre était et c'est ngapela na kova na ye ne to solo na ye to kozala na yo ve ozana mwana obota mais non c'est quoi ça on est sa vie privée na ye si lui-même à quoi qu'on prélever que ouais la zape na moi là c'est mais yemonga moka boy té en tout cas côté wana penda et je me réserve na yebi penate mais na landi montana alobi kazaki na mwasi montana alobi na mission bazaki na mwasi ko tuyem akufa pe ye mutakunda ye alors oui quand même ndambo wana oui etikali ba version famille ezali et obimisa voilà mettre tellement ba rolo ba bi mettre za rapena na mo position te va eboter les manarings a eboter la télévision. Merci beaucoup maître na ningo sali plaidoyer na ngapena na moni fallait aux ala moi juriste pour se défendre bien mais maître d'abord tout l'ingapeto e bana ba impression na ya liwana e liwana komela kyo tango batu bayebi yo ezwa kyo wapi donc nga d'ailleurs nga nazoka ngolo la fake news mo monite tant qu'on a que fait des fois akufi lokola na yebi ke batu la ke liwamba le belé ngabite ma yebi sanga phrase moko abichura yo za mutu na ngai po nga nazani tina mariage na kisasa aloba kuna wabandi yanga tona kena bana kisasa kasi kala kena ndego bala tona kena kisasa baloba wana na kena ko bala mama de ya zalaki aloba kuna ba image alobi ke na yaka mariage ya batute mais na yeka mariage ya maître Chura image ezai pas tout la vie na Erotech Jampo yeza na kati aisanga bichura exilo ngana kenda eza na musicien moko congolais ya munene mutakomisanga na koma na exil oyo ayibisanga pe kombo na ye mais lokola azali soute moko atikala ko tanga te mais soki bazala nini nga zakolo omona ba pression omona ke mutongo azala ipona nini ba ki contre succès nanga tellement na sala ki succès na ba Afrique ya makasi na uti ba États-Unis utaka ba mboka belebele siko ba lingite na zonga na mboka pona succès nanga wana nde ba ko chela nga iloko wana maître ton la ni plaidoyer na ngolo beli biso ni bandelo lobi ke année ezane ya vérité ouais d'accord merci beaucoup maître pour le beli biso za vérité mais pourquoi ozo cacher moto yo kimisaka avec des fois on a un exil on a habité na bandeko ba non ba qui le plus en plus oza maître oza moto za sécuriser d'abord tamola na makofi no moto beto pa oza la non ba to so oza la ndanga ba yebi ke moto a cause les plus risés na ba musicien congolais so o ya za na problème même na bébé Chanda tout le monde le peut connaître pas mina citer moi merci bato yo na yebi ko za mayele yo posa mena bato azo la ndanga ba yebi te ko edenga te bato azo la ndanga ba mayele yebi qui peut avoir les problèmes avec bébé Chanda parce que Mutasuka bébé Chanda innocent tout bébé Chanda innocent donc c'est donc il wana yebisanga ngoto zala na ye awa na studio pas Serge Kabango pour nga mais vendre habite Chura exilé à passe ko vanda libanda et puis faut tala avant da kaka no tela za ko vanda papa nana ko futelo banda 18 ans wana il faut à la fort il faut à la puissant yango monitanga zonga ki mboka tango yaki awa biso to yebeke lokola ya wa lisu musuba ba ko monela ye parce que auto souffrir pour na likambo ke chauffeur ade chauffeur Kabila ade chauffeur yemo ka démentir ngona ndenge nyo surtout mais lokola c'est kola ki ye do ezaki loko etikaliti lo malga zate ba tutu ba mona ka Kabila chauffeur na ye maître ngana ya pena wana ezai loko moko peut-être yango wana ba congolais ba c'est là qui peut peut-être ba vérité o wana lobi ya kozala chauffeur d'abord chauffeur na ye za la Kabila est-ce qu'au début no moko en huis clos parce que tout le bayo la vérité mon peuple à Contaranayo est-ce que en particulier des fois bête la rôle solo là attends moi coulisses ya oloba qui Kabila pena sala ka chauffeur na te so na lobi ndengwana na sincérité mais na parcours nenga za koza na bazambi moni pa uti bina ba côté wana d'accord moni côté na beneza côté ya polluant de côté wana des fois za lokola nzambe ba stade wana to sa buka omoni lelo biso na yo lokola batu baye biso ndamu nde ba otala biso po munyo se komanga na kisasa na kongoloka yo yebinga te même nzambe kuta sala batu musu baye ba kaita sala problème te donc lokola mutu azaki na no konite na lobite ke za bongo akoko ekoki pe kozala kwa za pe mutu
mais le coup azaki konité et comment il passer mais ceux qui là comme déjà mon con ça ne peut pas encore piler dans les caté na lobité que ça bon na so bana sens ndenge bato ba lobela mais yemoko en soi kotika koloba kazalaki boya lobité mais ba réalité ça ka ebele ndeko na ngai ata to voyer na biso ba face mais ba réalité ça mo ebele cause na yemoko tonga vanda ka bisa ko nini kimisa non côté wana pena exil alobika ba musicien moko mutamea makambo so po ekomandinga to ko ndima te que musicien oazo sa musala nde mona ye akimisa mboka et puis pas accepter kimi avandi pendant 18 eza beaucoup d'années alors que batu belé pe wana oyo zo lobezaki par rapport à succès ba yako zo pas en plaire comme peine succès mais il y a ça tika ina problème pour mutuana oyo zaki chauffeur wana ozoloba a comme président de la République c'est ça le problème tout ça la boy mutu moko avandi kande to vandi balobi ke chauffeur na musicien moto chaka lokola wazekwa ou Weranson ou Koffi Olomide ou Jibem Piana ou alobi ke Félix Tshisekedi nde to vanda ke wana nde to vanda na Bruxelles wana azako sala taxi moi azaki chauffeur na ngai papa yo zasu le bienvenu na kisasa mission na kisasa koken c'est vrai ça fait peur on banga pas que timu ko la pouvoir ne na ngoya parce que ça likambo eza bongo attention pouvoir eza lokwa biso nde to kanisa te pouvoir eza na makambo susu tashi wana kaka akuvanda ko mona bino non ba kota shenga boite même si alobite ya ko lo bate ba fudi roi bazali bato ko linga basali kampo ba sepelisa yi parce que belé. Maître, merci beaucoup déjà pour retracer mon histoire. On bien assis on a banda que junior lisasi ours blanc à la biso azo comprendre peu ma camarade les s'est passé mais maître de moko nayo nabi que bozala naye ba mi to chango bongo ki amitié bo solo la makambe belé souvenir ni nyozo garder to eloko nini de particulier o ezaïe alobela batuté alobela non mais nga eloko moko nazo garder pas wana a VDF na temps na olo boyma mi sezolela na zolela muko msuto vai na Serge Kabango sirvete mona lataka ya rouge blanc boy zaka mo munene boy ye mtakabela ngai to vai na studio ba fait écouter que pas mutu na nguma na États-Unis fait pas bilamba na écouter ka ba ni ba biloko na marque na eseka ngabi to vai na studio to vandi bonga mo jene sirvete na CP na ngo abi churo CP po lo ba irmo kwa mukulu CP na ngo ngabi OK donc tanga na lobi ndingo wana akeye sili ngala tika na kene na entraînement na lever la place na centre na ego siko Serge abenga bio ve des fois atindire loko papa sirveta sika est-ce que gondi ma musicien nini oyo omoni ne loko o sepeli nango azumba moko apesio bon ikozala papa mso to zapera bango o to zana baza mais eloko wana déjà soko Serge Kababa kutu akola na de mission pour to discuter ngani pas mutu nga petit Serge Kababa on a bien que bon na tomboki on va la maman lila donc yekuta ngana sengi loko général oboko pesa nga opesika chura yabité a pesa chura vous comprendre déjà nga est marqué nga ce que déjà mutako kabelo loko ningona facilement ningona bongo bandako bongo soka zaki na bozu moko extra elingeza ndeni le motema ona déjà asa ba mission belé bana ngotina yebi ba mission comment va fonctionner ba ngonyo tout évidemment mais yé oyo ngana zaki moi pembeni muke na monique asa moi différent. Voilà maître une dernière question après on passer dans la panne de on te dise à poser quelques questions où il y a zanango tu as vraiment notre traîner vraiment aux actualités tu traîner non vraiment na actualité def de fa autour la ma question est belé na katuana me maître de Turamboma na bato belé baloba kaka côté bien ya mutu soka kufi lilo maître def de fa azate côté nini obscur côté nini noir côté nini ya mabe oyo mona ya defa bon en tout cas ya silika ande ka trop silika et puis aza mutu moko soka sa aboyine ka likambo aboyinaye donc ça mutu moko oui aza mutu moko okosele likambo omoni tango ba combattant batakaki ba fingaki ye makasi ba traitaki na nyoso ko traiter akokaka ngote yesko bongo esili bo so la te atobengie bo sala na yo côté la zaki makasi mingi omoni aza batoyo aza bon mais ça na ba côté wana ko silika makasi et puis so ça boyine likambo boyina ya abonaye. Voilà, 10 non passer au message. Tout ça kawana na na passer pena moi parole. Tout ça non wana to fandi non na mamba def de fois. Il y a zami, il y a des fois. V tout ça coopérer na bien. Merci Patrick Massidi, merci maître Touamboma très intelligent donc. Tali robo. Oui voilà to solo. To solo. So kumisa pas plan pénal le. Mabe ya Congolais to kumisa mzuka so akufi. Wana ba yo le basima. Maître lelo des fois imisi banzima la mousse scolaire wani ba imisi belé. Mais tant on a un exil kuna on note pointé.
Maître Chouamboma, concernant les loyo, les musiciens à Congo, bazo kufaka libanda. Les musiciens à minene, ceux qui ont tanga lelo. Les musiciens à tikali boni open na simara bendele à Congo. Au gros bani par rapport, il y a vraiment la disparition. En plus, ba honora ba onga so ba kufi. Non, en fait, côté on a pena funa za la sincère, au moni te disent, tout ça na problème. Tout ce qui est dans la mission batikali ya mikolo, tout le les cassicités. Ya mikolo oh ya génération na bato basai lelo rumbo bato bazobelela ekota na patrimoine soki naturel UNESCO wana do batwana soki na rumba wana zomona oh babela patrimoine so bazui 10 chansons des fois akoza na 3 chansons na kati parce que bango bato basali makamane za landengo wana oui évidemment bato musuba koboya mais parmi les 3 rumba na kati ya 10 oh esali lelo et ma patrimoine des fois il fait partie na kati mais na sana lecture mona ko sala bango so bazokufa pona les mêmes pressions. Dans tout soit on José Kapesa, je le salue en passant. Qui est là qui a même problème il a un problème boy. Ah, on na ndengeni awa chaud na terrain ya sakanate. Azaki obligé na maladie na ye, na ndenge moteme zaki obligé na piste bachaki ye. Il faut que les gars qui ça. Ceux qui battent se souvenir ba proche na ye, au moins on attend quand mataki na avion à Sanzaki. Donc déjà moteme so bien déjà ba choc avion. Sur azo matango po ani pa ah na kovanda na sala nini. Pour awa balingi goûter ko risquer basi ma même ngana nzoto. On a chose là qui no makambango lelo. Tomoni papa Wemba pareil. Azaki nzoto elaki bien te, utaki na bisha azaki mamba laria bani basaki fazwa repos. Mais à cause repos na mboka o nini je me souviens akenda ko beta na eloko moko boye kota ga château d'eau elo ba ivoirien moko ba benga papa simana na boîte moko beta kana simana ba tumbaka boîte ngo boye amoni kaza so na place awate azako obligation azongi ba bengi na Côte d'Ivoire akekuna tukutani nango Madilou pareil azaki na ba secret na ye mama bi ya je le salue en passant na petit nanga leti Madilou pas le même problème mutaza na secret moi ya poto yote po yinda ki déjà ba kezo ngisema ya mungwa mutaza na diabète allez il est quitté. Marie Missam, pareil. Tu écoutes les canapés. Moi, il y a beaucoup attention les gars qui déjà, avec le côté na 51, bah qu'est-ce qu'il bonbon ya nini, et bah piné, pour bâtir la piné ya voiture, ok. Tant d'autres, les autres zones makamoana, tous ça na ba mission mususu ya mikolo bazape na mboko. Ba misu bazana ba AVC, ba misu baza ba paralytique, ba paralysé, ba misu bazana ba problème. Oya mikolo na bazape na poto parce que de lebela bango te po, bazo misanze mbote. Baza wana poto, bato bazo la ndanga bazana image ba yebi ebele. Est-ce que tu continues à la ningona? Je crois T. On comprend? Parce que tu connais ma topère déjà pour batikali, baza 5 T. Bato bazo la ndanga bote ngana 5 bato batikali ya makasi. Oh bino boyebi ke bakoti kala ko sala rumba ya mikolo baza souté. Évidemment bazaki ba angelo. Sotali chili tout le temps koyimiko. Sotali ba végétaux koyimiko. Sagacité, il y a arrêté, suis. Après un moment, on a arrêté. Allez! Bon, bah, belé. Tu vas venir à gloire. Est-ce que tu rappelles que vous avez direct? Est-ce que réaction à la famille, ça l'est? Je me rappelle plus.